La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xilebo Teloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Okay. Message oyo eza message oyo qui na réseaux sociaux que grâce mbizi atindelaki yango mopao mokonzi otolobaka papa na biso Kofi Olomide. Bando nanga premièrement na pesi bino no mbote bandeko bolandaka biso en tout cas kande boyebi atolobaka bonjour bonsoir yango dépendaka na ero kolanda biso. Affaire liwa ya mama Grace ekoti bulu yeki. Affaire liwa mama Grace ekoti polémique mingi na bata réseaux sociaux. Tolobaki mama Grace akufi, eza ya solo, eza ya lukuta, akufi ya solo, akufi bwe. Eloko esala batu bandima te. Eza ba preuve o ba oyela biso na réseaux sociaux. Yango nde esala batu bandima te. Tomonaki Grace ataki na Facebook na ye, ataki video mobo ya muke ya matanga. Video wana bazaki yango na Google. Nga na mona video wana na Google na mona video wana. Teo mona batie photo oyo, même Karine Mokondi pe a publié photo oyo. Nga na oloba, peut-être Karine ayebi na ete. Yepe ayebi te. Batu musuba oloba ote. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te. Awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Yepa kotina buzoba baosa po balia mbongo te peut-être yepe ayebite. Nanga na bino bato bolandanga toza kaka awa na internet. Bandero nanga
tozaka atomona ndenge moto ekopela. Toromona ndenge moto ekopela. Grâce Mbizi ti siko azo continue kosenga mbongo, mais ada na $20,000 oye akangisi banda lobaki mama na bango akufi. Baota biso na confusion, moko toyoka batu musu baoloba mama akufi ya solo. Moko toyoka batu musu mama akufi te mama za. Moko mama akufi, mama akufi te, do toza penza na confusion moko makasi. Koto pe to mona ba video zo bima na réseaux sociaux, fais ata ba video zo bima na réseaux sociaux, eza ba video o normal ya matanga. Mais ti sikoyo ba video ya malonga to monite, bango moko ba Brazzaville ba mata na ba live ba oloba ke mama kufite. Preuve neke ka sikoyo no tela bino live moko ya bando na biso na TikTok en tout cas, boroyoka ba Brazzaville nde ba mata ki wana ebele po ba ya ko expliquer likambo oyo ya Grâce Mbizi na mama na ye. Toza ba mama to bota rabana. Baloba babota mwana, me babota motema ya mwana te. Eloko Grâce Mbizi asali mama na ye, so ezake ze ya lukuta, so ezake mama kufite, me alukia salango pona oganye mbongo, eza pasi po, même ntata nzambe aolimbisa te. Eloko Grâce asali, so ezake asali yango po alia batu mbongo. Siko mkolo mama okufa ya solo, oleka na rezo lubani. Mokolo mama okufa ya solo, oyo lukasuli sungi na rezo sosio. So lelo nzamba zwi molimo wa mama, oya na rezo sosio to obate lango, obomba ngo po batu bayeba te. Ea pasi. Comme à promettre biso lundi nde oyo bakokunda mama na ye lundi eza enterrement, alors tozela ye moko alela biso ba image. Bata braza ba matin na live balobe makambo ebele ono sepela penza boyo kango na matoi na ye moko. Na matoi na bango moko pardon. Eza pasi. Mbongo ya ba Congolais ebimare bele. Mais na makambu ya tina te. Mbongo ya ba Congolais ebimare bele. Mais na makambu ya buzoba kaka. $20,000 au Grâce Mbizi kangisi pour na matanga ya mama na ye. Mais jusque là, batu pe babade ko continuer kotinda. Boyoki bino mona audio na ye alobi ke ba camarade na ye ya réseaux sociaux, bayoki lié motema mabe, basali bongo po bayebi ke po basali e bongo po ba mona ya komi ko zoba mbongo ebele pa batu, yango balingi ba ya ko bebisa réputation, yango balingi ba ya ko kosa makambu ke matanga eza te me matanga eza wana ye alobi o ba camarade na ye nde ba oloba. Mais toyebi te eze ya solo to eze ya lukuta. Badonanga to banga nzambe. To banga nzambe. Mama basala ani bajete. Mama basala ani bajete. Mutu msa matina live alobi ke mama Grâce Mbizi akufa kala akufi lelo te. Mutu msa alobi ke mama Grâce Mbizi akufa kala akufi lelo te. Bon, toyebi te ye moko ndo oyeba. Mama o aza pena mama moboti. Ovanje siko za oyoki ke mwana akoseli o makambo okufi na réseaux sociaux po kaka akangisa bambo na ba mama lokwa ba mama na biso lokwa mama nanga alongoli o mwana ne pona libela na mama lokwa mama abotinga na ebisibino alongoli o mwana na ye pona libela même bandeko nango tobota na bango tata moko mama moko ba otikala ka kolubisanga lisute obo mama o aboti bino nyonso ba otika lolo biso te ba totala tobo ya penza koya ko confirmer bino akufi te tozobo ya koya ko confirmer bino po tozela to mona mais alira likambo ngo ndenge ezokendela elakisa keza lukuta po ba photo mingi o grâce à publier toketala ngo weto munyango na Google so komika ka matanga na Brazzaville o mona ngo eza ya 2023 toyebite pourquoi Grâce au salabiso boui to ebite pona nini. Alors bande konanga sans plus tarder na otiki la bino to landa makambo ngoti na suka do to landa banda ne bandeli
ti na suka e oza malamu mingi. Si oza mbano ya liboso koti na Irsil Botelo TV, osabone. Tant vous s'abonnez ko bossa te activer les biso cloche de notification pour que prochainement tant tozo ya na ba analyse na biso olanda biso isika nyoso okozala na pesi mbote na batu nyoso bolingaka biso. En tout cas nzamba lola pambolo bino Mama Christelle Badios nzamba lola pambolo. En tout cas na mona ba commentaire na yo à chaque fois au commentaire na chaîne na biso. Merci beaucoup pour na soutien na yo na chaîne na biso nzamba lola pambola yo bandeko boza ko s'abonner tant ko s'abonner ko bossa na te activez la cloche de notification pour que prochainement au mona biso tiens la biso j'aime bien partagez les biso pour battre bele ba luka ba yeba suite et fin ya likambo yo. Alors bandeko nanga tolanda na makambo eza na makongo braza te kongo kinshasa te mpona makambo nda toza bango kongo kinshasa kongo braza tokuta mokongo toza bandeko tobenda na ye aloko alobaka bamongo tokingaka na bato ensemble toti kotya babrazavilo bayakinga bazomatisa likambo tokota na makambo bakota makambo na biso tokoti mpe mbongo grâce mbisi azwi ya brazzaville te azwi mpe ya congo te azwi mingi nde ya congo te nali azwi ya bakongole ya kongo te bisokotokotoina braza oswanaka ipapable na likambo grâce mbisi asali namonaki okuna ozotomboka oza baverité po aobelisa biso ti lendi mpi capable okomisaka verité yango te nana baverité te naozelaka lendi nenega mosala biso tozelaka kaka lendi makiona oyo tozozelaka lendi tozwa baréponse tosala baanalyse te nene ozocomprendre nyonso ezolekaki na sagesse ozocomprendre te ke eza distraction lokuta faux et archi faux video wana oye moko atindi video ya matanga bato na braza na 2023 ya mosusu wana batiaki wana matanga bato na chateau de mpe eleka eza de matanga batiaki na baimage eza lokuta na lokuta makiona na makiona nga nazozelaka lendi nga mpenza nalobi ke mama grâce akufi te en tout cas mama grâce akufi na ye te nayebi yango te en tout cas je suis désolé kaka ndenge tozosala baanalyse ndenge tozoyoka makambo ezoleka sur la toile mama na yakufi te faux et archi faux grâce mbizi asalakisa biso ake ye aza mwa aobeisa bafami ya mama na ye biso nyonso tokoya mama tozala na réseau sociaux tokenda te bato bakenda matanga bafami ya biso yali ndeke tosina ata bamama leki ndenge bazoluka bamata te baloba wi ndeko na biso akufi bozomona ata motu moko ya famille ye azomata te bacomprendre ke azokosa na ye bacomprendre ke makambo azoloba eza lokuta parce que réellement soki azalaki na famille na ye bayebaki moto akufaki famille moko motu moko alingaka mata alobaka wi mama na biso akufi bozala nasala kutu video appel video yango oyo matanga toza matanga eza kote oyo kobomba nini bakobomba ate mama bango bazala na foto te na matanga oyo baotiaka foto wana oyo ezaka ye balinga bakataka place wana ya grâce ya wana batie foto na ye kasi ndenge bakobi moko baotiaka foto wana foto te azokosa na ye nene azokosa na ye tozelaka lendi nga nayebi ke eza nango lokuta nayebi te yo ndimi akufi nga nayebi ke akufi na ye te mama na akufi te aza mpe mama bayebi ke grâce akosele nayebi te so mama grâce apesi mama 1000 na mbongo yango e awo akateli ata 500 na brasil eza ebele akateli 500 abomi mbongo na ye mosusu asala commerce ata commerce aza poto osomba voiture achange voiture aza poto ochange voiture azalisa motu mona oluka bezi mwa makasi mpona nakotisa mbongo na change voiture ifo abebisi mosala mpe afali abebisi déjà kuna manque de confiance fali bapesa ye 4000 te apesa te apesa te sikoyo grâce ozomona te boye bakolia oyo bamonte ebele oyo kobamba awa na kati ya tiktok ozomimema ngambo pamba apesa te awa opesa ata ba1000 yaya apesa ti nanu te alingaka apesa 1000 maintenant apesaki te mama mbilingi ekoti
sika 4000 wane uchi wapi grâce wana kindoki okampa ke nene azokosa mwana mwasi azokosa biso penza parce que mbata mokito za soki oyo apesi ngape na pesa ya tembe na bien mama bino akufi grâce ebe koke braza te mais grâce akenda ti aéroport asimbi biso adiza bavalise ke na an aéroport na ye awa na misombela biyemba mpona bato barataka ngaso maso akufi nga waso akufi na mbele lokela matanga te na na scénario sa te makasi na ndemo basi maokende wende nga makoso sanyebi ke maokete na lobi ya nene ya la banaki bezo la monaki comme koyama be poni ya kite na kati ya toile lo bake ba de konanga bolimisanga na kosi nanga awazo na susi nezaki te asali mabe makasi ya na bien kasi ka kosi ata koko na biso akufi koko abota mama ya koko na biso ye mtabokolanga omoni fala kosi la tabe papa Rachel akufi ata papa mwana ye kaka bakoko tobumabuma bango so tolingi toyibala papa libimbe po tobumisa mbongo tobumabuma na biso bakoko na batata mwasi me mama oyebi likambo ezolekelanga ezopesanga na kanda ezopesanga kanda makasi ata mama aza kizengi ata mama aza zobo kokokoma na point oyo te ata oza na posa mbongo okosela mama miyo ezobima yo eza la sorcellerie ozoya kobimisa miyo na kati ya live nyonso wana bayo koloma okomi kobenga bato batindela mbongo miyo eza yango première fois te abimisa ye matanga bato eza première fois te na Facebook bamiyo eza ebele bamiyo eza ebele pas pour un fois mon ami yone donc on a eu comprendre que il y a de la bongo il y a de la bongo il y a de la milieu il y a de la mutu passe non mutu passe ici mais il y a maman de banda histoire mokile banda na to monate ngana na bonate en tout cas na monate en tout cas lundi kaka akoya na ikala makamba lokuta ngana zo ndima na ngate ena kotika ko ndima te nene ya tozalaka soko okufeli mama na yo okoya ba live te okobenga bato bapeso mbongo te okotika bato na conscience na bango moko basunga yo ndenge ni yo ko harceler bato ngana kufela mama biso ngama biso akufa bona respect mama biso bona respect mémoire na ye nous asala groupe en WhatsApp na esa moa boma yango na lina haike na bezo soso ba cotiser na ta 50 francs boma yango mais le mite que na na bato ti nembe ki bopesa ngambongo non omoni makasi yango masa kuvimba mokasi koyo kaka kosenga mbongo sito mama kuvimba moko naza mbongo akokunda mama te boye mutu bosunganga osito wana oyeba no dede kokakela nde matangi ekozala wafoza ata lobi nango folala nanu parce que premier jour namasula mwa liboso kande kasa biende mama wa liboso namasula mwa liboso grâce à bien mama beli 6 ans mama sabela 13 ans mama asala AVC liboso ngala na G1 en 2009 mais là tu vas après zona est normal mais vous quand la santé d'ailleurs banzo ningana ngala tamba so kuva kile non na zo charge na donc ne ba kike matanga ekopesenga mais bango kama sa kufi bango bonsoir c'est la cagnotte na le premier jour à liboso est-ce qu'on a makasi wana makasi wana ndenge nini déjà okokata live okomakomata suba live te okomaka lokola kizengi okotika ba meilleur ami na yo baye kosala lo live bafongolo cagnotte bapesa mbongo yo kokoye kosenga suba to mbongo te ya komo kobenga bato nyonso yaya babebiselinga cop na kati ya TikTok bazokalisa bazolobake nazokosa mama lokuta mama akufi te mama akufi te mama nyonso akufi nga na wakotala grâce mama na akufi te nabi okolinga noke obi muto akabwa neme papa bango so boya okoyakwa
annoncé matanga no na réseaux sociaux te moto aboyi na ye matanga bango yebana po alingi te famille na yebana ako annonce ngo na réseaux sociaux te sango epanzani na Brazzaville bazoluka matanga ya mama Gracia lokola fourmi lokola masuba fourmi. Est-ce que nene omona ya masuba fourmi? Mante. Nyame pe bazoluka matanga ya Gracia lokola masuba ya fourmi. Bazoluka ngo de partout, bazomona ngo te. Gracia aza partout sauf à la veillée. Aza partout sauf na morgue. Ya aza partout. Nene même to sola boy aza ne awa azotala. Azoloka ke nene ya fika baba bazobe bisela nga couple nga obandox. Azotala na ye aza awa. Grâce eloko nyonso kosomba na bongo ozwi ya mama ya matanga grâce eloko wana eumela te soko osombela yango voiture ezalaka lelo frai soki mpe frayon soki mpe nini lobi kuna oyo bamokufa kaka chaque heure oza motema mabe mpe explication bidon grâce apesi ya longa na ye braza na 17 ans mabanga bokola ye mpenza te azaka afeki yo mona 17 ans mabe yo mutabokoyo mutaboti yo tina 17 ans yozala na affection ete wani boma grâce yo lokuta na 17 ans mutu akoke libala yoko bake na 17 ans yoza na affection mabe te po ya poto bomwana na 17 ans yo bakoza na 31 ans so yo oza na 31 ans ana 30 ans 30 ans 30 ans moins 17 contre lokuta te ça soit à 30 ans yo silika yoka à 30 ans oza motema mabe namona mitema mabe na mokili ya yo eleki grâce nde oza na mwana wana Rachel okitaka na yo mataka lobi Rachel mpo na bisengo mokili Rachel olobake yo okufi ota kutu babezi yango boye te osali biso babezi nyonso tomona ti règle no na réseaux sociaux biso tomona otikela biso motakala ti omoni tia biso na règle na yo tomona règle no na réseaux sociaux toyebi motakala na yo toyebi mabele na yo toyebi nyonso na yo tike yo oyeba mama ya bino akufi akufi te nga mpenza nalobi akufi na ye te nga ontuka nayebi yango te kaka ndenge tozolanda baanalyse oyo nanga yango te c'est méchant moi maman c'est méchant Alibiso biso mpe mama ya bino mama ya biso tokosa yokolasa biso matanga ya mama koto eza sa yango olobaki opesa adresse lobiti donc lelo kaka lelo atileli news ya mboka message aokende lendi ake lendi wapi lendi lelo samedi lendi azokende lendi oyo bakokundane lendi akokende abe baozelai nano alaki ndoki donc matanga eza so lendi te aka azokende lendi yango sasa za kindoki mama tila biso nano ojo seigneur atindeli yango lelo oui nazokende je pense lundi na ofanakende tukokozelaka pense donc azoyeba te so okende obi akokende te tandis que asimbai da bavalise azalaki na charles ngo tellement grâce à bona ke totie mulunge grâce à ke bimisa bafoto na google ya matanga ya bato atindeli yango ya lor atindeli mpe Karine baposte comme quoi matanga eza ya solo soki réellement la maman da grâce aza déjà akufaki grâce alinga atya foto ya mama ne atie plus nelongi mpe ya son âme ti siko bashi ya photo mama na bango ete na Brazzaville nga avant na Brazzaville na plateau de 15 ans nazosala batour na Brazza nayebi koba Brazzaville bavivaka soki matanga eza batiaka bashi batie photo ya mutu bafungoli portail
10 jours, bimaka le même jour, bakundi peu le même jour. Mais jusque là, tisiko, grâce toi, na bashi longa maman bangote pour la sabi ok, famille na ye. Bima le même jour, maintenant, on se le même jour, bakunda le même jour, oui. Oui. Donc, tisiko, grâce à Kocha bashi, on a été oebi poani. La photo te, kaka vidéo wana o basana mama yanga bokata kabunde wana. Grâce à Ndoki, oyebi ke lobi na kamwe mobali na yabenga na butu ye mo ayebi nde na osola boyebi mobali nini na benga mobali na benga na butu shoboni na FCB nazo benga yo pendant que zaki na ba live na ba nene na ba Karine mais on va dire qu'on reflète appel même ça désolé na ki la téléphone je sais même pas si c'est qui habite na za mobile à grâce parce que tellement numéro les enregistré na téléphone na ngate moi photo ne bimé été na enregistré photo et bimi nabi autant mobile à grâce à ce qui abi j'ai non betro histoire vraie grâce à bloquer nga parce que son mona ki ngena bete mabe no benga so ya mbate na kanda na a bloquer nga akomo kimanga ndayo yebisanga bi Jael grâce à ce qui idée na fi wana zo mata na live ba Sara ya solo jour azwaki idée alobi na ngaki azana berger Willy etoka pese mbongo pour asomba voiture approuver Karine bazaki na ba guerre na rine ezaki koleka na YouTube bango contre ba Karine na ba lekechu tellement que azaki na berger amema ansluzo aza taki ba kene mariage à Willy etoka na Claudia Sassou yesi ko lokwa azaki ne invité te alinga kosa biso nde akendaki kozwa azwa ans basaki asaki video moko alobaki kena ok na ans yo Karine nakolakisa yo mabole nakolakisa na omema ans na braza na barelation na nga nde azwaki siko video wana asalaki falaki approuver Karine nde azwa ye bakende babengoni komonene bakende Brazzaville bakende bomi balé parce que alaksa na mokili que ye na on a ans baké mariage à part ça allez dans ma voiture à Sika. Parce que étonnez-les mal. Hey. Donc, grâce à vous, c'est vraiment ma campagne. Je n'ai pas de pour niveau ya moto niveau moto okozala ndoki à ces points grâce nelaka koko na bino mama malade pas mibali tokosa koko akufi wana kutuko eloko te mais mama pe grâce yoza mama ozala mwana na yo wana. C'est ça. C'est quoi la lobby à Néné ya place où il y a lobby na news de net à Tindeli que à Okende matin à Okende Brazzaville lundi. Bande comment commandant na c'est pour Air France lundi et ça la ka. Ezaka lundi Mais grâce à oko sabatu nyonso. Omoni muto asole na famille à grâce na biso sur internet. Muto asole na famille à grâce ezaka bakali. Wana na obate parce que otoyoka na kate muto asole na famille à grâce ezaka prince bakali. Ezaka prince bakali. Yes, quoi azwa ki ata enregistrement de la famille na bango. Je sais pas mais ndenge mbali na expliquer lenga na butu muto asole na ezaka prince bakali. Il y a le bazo kunda lundi, j'ai tout ça bana mikete tout ça la analyse. Il y a le bazo kunda lundi. Lundi ba okunda. Azokosa déjà voyez la biso repose. Ngala yebi nanga azokosa. Ba voyez la biso repose. Ndenge nini ye lundi azokende susu Brazzaville. Ok, de Brazzaville pour ozela e. Alors ok, na bien, so bida si met des valises à comité aéroport. Asobe bien ta comité aéroport abi ayaka ta bato ba mira na bango vol na bango pour ya somba place na bango sur place. Lobby. Bato de lobby non tala bien. Et comme donc na Brazzaville ba condition qui peut y avoir là. Ah ok, alobaki ok d'avant, akete kwani. Donc la vie c'est que à cause de bango lundi wana ok te dans matanga et que ça va mercredi.
Ah oui, grâce à kufeli mama grâce à nandaku bavion osala bafeti bato bayaka mais mata po grâce à soki ya lopango ne moko asomba na villa na France oyo bato deja bayaka po asalaka bafeti bakendaka lopango ne grâce à kufeli mama lelo lobi bango grâce à zwi sale bango asali video oyo mbongo asali na oso futa asali courage wana na osala video ese mpo ozwa sale on communique qu'elle a foutu ça, il faut ça vidéo, maman a construit ça vidéo. Bon, moi, je vais c'est bien là, c'est grâce à ça, Nabi, n'a couvert la maman. Grâce au cause de mon fils, on appelle la couvert la maman dans un cas de sociaux. N'a couvert la maman dans les réseaux sociaux. N'a écoute, on a construit la benga maman, on fait la carte maman live, mais que non, on construit la maman les caca. Maman soit couffée. Maman non binango. Maman il a autre foot. Est-ce que Batalenji, vous êtes là si comme mercredi, parce que vous pousse à Rabino Kaka. Donc Batalenji, vous avez voice. Vous êtes là mercredi. Biso parole na biso ezaka maman a kufité, maman Azalo Kuta. Maman a kufité grâce à l'Okuta. Tu vas makambo depuis quand? Makambo voyage tu vas depuis quand? Depuis un matin, na live à GG, alors on a biso qui est à Zabongo, basa elaye, on se met les billets, on voyage dans 2 jours. Chose grave, grâce à l'Oban à Karine qui a ensemble bilamba, il y a matin, basa qui na live Karine GG. Je crois na fille capable, je crois. Ah, ça là, kana Josie à nous. Oui, alors bah que na ensemble la maman bilamba, nous comme nous passe bilamba ba kunde la maman et tout. Je crois yebisanga. Bilamba oyo somba na Belgique oyo boleta ibemba mama bon alobaki nga naza mwana liboso ngani naza mutu atre ngai nde munga kipaka famille ba ozela nga po bakunda déjà de 1 bilamba mama olata nga mno somba ngona poto awa nga mno be mabilo tout no zada na brassage dans 2 jours comme baso belé billet et pas il y a chinoise à Karine et comme bazela oh et comme il quand na mukanda te moyen voyager ça te complication na mukanda ana ba dossier na mbila tout ça là grâce à moi pousse à voyage a comme on pousse à voyage tu te comme lelo grâce au voyage quand tu es dans l'étika lundi de loba au même matiso za makamu lundi Bonjour Néné, bonjour Fikapa, bonjour Jaël. Bonjour. Yango, la tombe na landa qui Fikapa. Pardon la dit, bon ça la kala mayele, so ba lebi batalenji ba lebi kombane, bon ça la ba so ba boyende geni. Hein? Oh, yé mutaloba ki lendi, ça pas lendi, c'est normal que la lundi. Non, ma chère. Néné, au coup fait la maman, parce que tu es tout le monde awawa. Oh, grâce à comment ça, la biso oyo, vraiment. Oui. Pourquoi grâce à Zolinga Roko, ça va niveau oyo, grâce à comme si tu bazoba. Elle est en train de mentir. Lundi, on peut ça se expliquer sous. Néné, Ezala Wapi, ata matna bébé à mort né. Nabi, alors déjà, il y a un jeu de fatigué. Oui, je pense lundi, on va faire Elle pense. akeolela kuna live na audio kofi kuna bapesi mbongo tout ça okelela tipa ba kofi mais grâce oyebi koyiba franchement oyebi koyiba tu es une menteuse kuyo lobeke soit disant yaya pesa ke 4000 bon kena lela su kofi po ani o ba ende kona nga YouTube bazon bon tsanga passe et tout ko so pona la semaine ke grâce à tikalo za mbongo na victime te ba bazon cha tembi azomeka koposta bato babakisela ki bambongo mais grâce à l'eau sali babo maman zana vivante te en fait biso tout on a besoin de pétage mais maman boti oko komisa na buzoba wala di oko komisa ite ke maman kufi pour la batou grâce ozombanga ke okombanga Karine koleka nzambe en fait banga Karine koleka nzambe na micho comme na problème à Karine oso na problème na communauté te okomo banga ce que bambongo na liaki kokosa la kosi Karine et suki na ngapi lundi bakosa la jour makambute et comme kaka bakosa la jour makambute on vit déjà lundi dans votre de bazar bon c'est la yenan azalo
pourtant déjà ma photo à Bimisi et Sopi grâce parce que pourquoi Bimisi ma photo on a dit ok sur ma photo dans Google grâce à son bon ça fait pas le 21e siècle dans le 21e siècle il faut aller à Likambutu tu vas consulter hôtel na Google et tout consort grâce à ça tellement zo baza mail était a su ma photo na Google il y a ba vraiment tu aye na ngo apesi ba poster comme atanga na bango ba photo na c'est 2023 Mbote mama. Maman na ye fille capable, maman aime foiver. Maman n'a koufité. A rokenene pe lundi te maman na ya koufité. Maman na ye asala ka dépression a malade. Avant na kana petit frère na ye akipaka kutu maman na ye te. Maman na koufité. Pénitence azana lokuta. Angina vrai luvunu. Pénitence nyangi. Comment na ye? Comment na pénitence nyangi Mokongo Mlari nyangi fille capable boki la June ngesa jodo ne no June ngesa June no fille capable ange pesa nge matière boki la elle mbizini ke ya June boki la June que la famille là-bas où boki la kaka June fille capable ton na pesa nge matière yé pas la famille mbizi pas la famille la June baza famille te baki baninga ye aki complexe na kombo wana grâce à soi na kombo ba June ba June comment ne nyangi pénitence oui bokanga kombo wana parce que quand on va retourner June on dirait baza famille na grâce parce que yé mbisi yé pe mbisi donc baza ba famille te baza ba camarade na June bazaka ba camarade na June bakota na l'école fika paso osilisa obenga June akopeso yo comment ne nyangi pénitence voilà tu vois grâce wana zo wapi grâce nani ya June pe June ne comme na mbizi June grâce June comment ne June busy grâce donc il y a ça comme il y a June mobimba zo grâce busy maman ni akufite ikelu vunu mama eme foiver na bisibino aki ba ba yebi ba ko bien comme ne nyangi pénitence maman ya perte mémoire oui maman nazo sala ana azo sala crise ya ba perte mémoire azane on vit avant na petit frère na ya tikala pe ko futela bango ndako te ayina vrai luvunu bon petit frère ne pe comme ne mbisi ma chérie ana nge bunke na zozana ngaki mbembe kuma embe mbisi moma zona nge fille capable miria voki la kaka Dieu donné tongi na zenga boki June na ko benga June benga June merci beaucoup matière bio na zo yebate mais ozana matière bio na makolo capable nyangi pénitence pénitence mais c'est normal au pénitence pénitence c'est normal ils ont la peine aux payer payer quoi mais moi ngana ozo likambo na dévolé nene ya grâce aza bafi oyo bakota mwa trop rapport asimba bakisi azaka na mwa basuccès na ebandeli akota babikota à l'heure actuelle biso tout toyebi ke grâce azaka su na succès ti grâce akoma loko atoke nje mutu elekana babese to asala esimba nango su te YouTube nekotelaki mbongo te donc akomani pena asila en fait tozalika mo na deux volets peut-être nzambe abimisi na miso ya bato ntango so azalaki na mposa ake renouveler makambo na ye alekisa mama bango parce que mama bango so otali même na photo grâce akanga na ye omonake mama na aza normal te ntango mosusu alinga asala omo boye alekisa mare azonga na actualité apeye bakar par complexe parce que YouTube ekomi na influence mo ya complexe en fait otala boye ntango mosusu bachinois batiala karine mbongo
Donc nyonso boyoki yango wana bandeko na nga tobandaki kozela lundi toyebaki kaka lundi nde tokoyela bino confirmation soki enterrement esalami to esalami te mais toyoki na live ya nene ya ndenge balobi ke lundi yango oyo tozobandaki kozela moyen to enterrement esalama lisusu eza te mpo ye moko Grace Mbizi alobi akolongwa poto lundi mpo akende Kisasa do lundi nde epo akende Brazzaville do lundi nde ye kolongwa. Alors toyebi te ekokoma lisusu mercredi ekokoma lisusu jeudi to ekokoma lisusu ti weekend ya mois ya nini ya semaine prochaine toyebi te. Alors tozozela kaka toya ko confirmer bino mais affaire oyo nga penza na kokosa bino te nga moko pena personnellement nga na ondi melango te banda lelo ti lobi na ondi melango te. Alors tozozela kaka ye moko mukolo makambo ayela biso confirmation e oza malamu mingi. Merci na bino nyonso bolingaka biso bato nyonso basa o bosabona na Irsil Botelo ya TV nzamba lola pambola bino. Vraiment so zambano ya liboso okoti na Irsil Botelo ya TV osabone o commenter o like e oza malamu mingi. Bo s'abonner, bo commenter, bo like tango zo s'abonner, activer biso pe cloche ya notification e kozala malamu mingi. Tokutani à la prochaine occasion ceux qui t'attendent Nzambe azongi te bisous bye. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Salina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règles abondantes. Gavker to Salina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour na maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport
kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable baproduit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na baplante na baindustrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo.